Bonjour, bonsoir la famille Mbotenamino Biskanyos Bozali. J'espère que tout le monde a bien. Biso toza bien angolu na nzambe azobatela. Merci na bino nyoso na ndenge bozwaka tan na bino ya kotala belima na biso. Tikete nzambe na lola apambola bino, nzambe na lola amona bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveau abonné. Merci na ba visiteur et merci na ba abonné nyoso. Nzambe na lola amona bino pe apambola bino. Voilà bandeko tozongeli lisusu na vidéo oyo pona ko éclaircir bandeko oyo ba comprena kité tellement na zui ba question ebele ya koleka. C'est pour cela na lobi non nazonga na éclaircir bandeko oyo ba comprena kité bayeba na ko comprendre et bandeko yango tosenga bino bota la vidéo tina suka so tali vidéo tina suka okoyeba na ko comprendre ba certains points. Voilà bandeko donc tozongi pona ko éclaircir ba point mususu oyo bandeko ba comprena ki bien te bandeko ba tuni vraiment na zui ba question ebele yango na ndenge tozala toujours wana pona ko sepelisa bino na ndenge moko ya bien yango na tobi non tozonga toyeba na ko éclaircir bandeko topesa bino éclaircissement boyeba na ko comprendre pourtant boko sala yango na bandaku boyeba na kozwa ba résultat moko ya malamu. Voilà bandeko tozongi na vidéo na biso. Alors bandeko ndenge na lobaki osombi manioko na yo comme bozomona awa manioko na ngeza ya mubesu okati yango comme bozomona bolanda ba image ndenge izo salema. Donc osombi manioko na yo yangeza ya minene okati yango olongoli yango poso. Donc awa tozo longola manioko na biso poso. Manioko somba okosomba na supermarché, okosomba ngo na wind. Après avoir kolongola yango poso, okati yango ndenge nga nazo kata. Nga na kata ki yango minene mais kata yango mikie pona e facilité yo elemba noki na mai. Donc comme bozo mona wana nazo kata manioko nanga kata yango mikie pona e facilité yo elemba noki na mai. Après avoir kokata manioko na yo sokola yango bandeko soko sokoli yango sangisa mai ya moto na mai ya malili ezala eau tiède. Après otie manioko na yo na mai o couvrir yango ndeko couvrir yango bien landa image ndenge ezolakisa kuna couvrir yango très bien pona elemba noki bandeko. Après avoir couvrir yango okoki kozela à partir ya 2 semaines 3 semaines, voire même 4 semaines ou plus. Donc, ce que tu as dans l'hiver, oko zelango ti elemba ata pendant 4 semaines. Ozo contrôler car pour na hiver et wumelaka pona elemba. Donc, ndenge précision yangwana et wumelaka oko zela même 4 semaines ou plus. Après awa yangai esalaki 1 semaine et demie mais bomona ki yango ke elemba ki vraiment comme il faut te. Donc awa après 1 semaine nandambu manioko nanga yango donc mai nango yango yo après 1 semaine nandambu nazokende ko boire sikoyo mai wana na boaki mai wana bomoni manioko nanga yango yo elembi boye elembi penza comme il faut te bato basala kwanga bayebi ke elembi comme il faut te. Alors nazo longola yango misisa awa nazo longola yango misisa bandeko bola nanga très bien pona bandeko ba comprendre ki te boye bana ko comprendre na sisi ko longola yango misisa. Alors soki ozana patience olingi manioko na o elemba yango moko pona osalela méthode ou ngana salela kite ya mixeur. Alors zala na patience ozela yango elemba yango moko ate ezwa 5 semaines ate ezwa 4 semaines ozala na patience otika yango elemba vraiment yango moko pona osalela méthode oyo ya mixeur te. Voilà pona batu ba osalela méthode ya mixeur osali boye otie yango okati yango mikie oniki na mixeur na yo. Donc soki olingo sa la mixeur te tika yango ti ekolemba yango moko ba manioko to somba na poto euta par-ci par-là euta bamboka différent. Donc surtout na hiver eumelaka mingi na été esalaka mbango na été vraiment ezalaka rapide mais na hiver bandeko nanga na ko sabino te eumelaka. Donc s'attendre que ti ba 4 semaines ou ko ma pe 4 semaines ou plus. Alors pona
bandeko oyo méthode oyo mutu nyonso okosala yango ya kopase kwanga oyo. Soki okosala mixeur te eke nini na yo manioko no elembaki yango moko, bandeko okofina yango kaka na maboko, mais après avoir olongoli misisa na yo, tango olongola misisa na yo, après oyeko passer yango ndenge nga nazo passer, parce que kwanga avant koma kwanga il faut oleka na méthode oyo bozomona awa nazo passer kwanga na ngai. Après avoir ko passer kwanga na nga na finiki yango na tiki yango amidon yango ekita na se mai e matalikolo. Donc après 1 heure du temps, 1 heure ou 2 heures du temps, amidon et kitina se mai et mati likolo. Et là on y nazo sala nazo boaka mai oyo comme eza kimpuka o ngamoko na sali na ndaku mai nango eza salitete yangwana na sopi yango mbala moko. Mais so eza ki ba kimpuka oyo to sombaka na lingana bando ko changer mai pona na telisa kwanga na ngai. Boko mona yango na vidéo oyo ezo ya tozo sala la kimpuka normal, donc bo rester bozala toujours branché na kati ya chaîne na biso pona bozwa ba vidéo mususu. Donc bon mona méthode o na sala ka soki na sombi kimpuka. Et voilà, après avoir kosopa mai wana lokola kwanga nangeza nango propre, nazo leka directement ko tia yango na saki. Bandeko batuna ki ngai, soki naza na saki oza obligé osala la kaka saki ote. Ukosa la basaki ya loso, oyo basaki ya loso oyo ezalaka modèle ya ba façon ya boye. Saki ya loso ya plastique te, parce que so osale saki ya loso ya plastique mai ekokita te. Osale saki ya modèle boye, ou soit osale basaki ya loso oyo ezalaka na madusu, ou soit oluki ba toile ya oreiller mais ya sika ko sala la oyo déjà bo saleli te bo tcheli mutu te, non osombi ya sika ba toile oreiller osombi ya sika osaleli soko za na saki ya loso te oza na saki ya modèle oyo te, ou soit ba saki ya kimpuka pe okozwa yango osokoli yango osali. Et éclaircissement mususu bandeko nazaki après avoir soko tie na saki boye il faut tika yango etanga mai. Soki oza pressé, ozi eloko moko ya kilo, otie likolo nango et permettre mai ekita noki. Mais soki oza pressé te, tika yango ata 2-3 jours ekita mai yango moko. Omoni, donc soki oza pressé te, otiki yango 2-3 jours ekita nango mai yango moko. Mais soki oza pressé, zwa eloko moko ya kilo, otie yango likolo et aider mai ekita. Voilà, awa sikoyo tozongi. Après mai na biso na kwanga wana ikitisko tozongi awa pona tobandi ko sala pona to sala kwanga na biso avant o donc awa tozo fina kwanga na biso. Espérons que na lobi bien ponde komo accordia kinga, mais naza sous na message te, mais je crois nazo fina nazo nika konika ou soit kofina. Après avoir kofina bongo na ye awa parce que kwanga nanga eza nango ebelete eza muke yango na saleli méthode oyo ya nzungu pona eza nango facile. Ndeko mususa tuna kinga ekozwa combien de temps, donc combien de minutes pona ko balola boy ezo dépendre ndeko yo tala kaka okomona kwanga na yo soki komi prêt ou bien komi prêté. Soki eza kwanga ebele ekorumela mwandambu, soki eza ya muke eza rapide. Après awa siko na ye konika kwanga nanga comme bozomona bolanda kaka ba image awa boko comprendre na bino eza facile ya ko comprendre. Donc nyonso o tozo sala kaka pona ko sepelisa bino pona bandeko oyo ba comprendre ki bien te. Donc na niki yango mbala moko na bandiko nika kwanga nanga nazonika soki na moni eza normal moi peut-être na bakisi moi mai na o continue toujours konika ti okozwa kwanga na yo ndenge olingele yango ndenge osepeli. Alors awa to komi côté oyo to nito pesa kwanga na biso forme. Alors to pesi kwanga na biso forme ndenge bozomona na tia yango na mode ya vitesse pour vidéo eza mulaite, c'est juste na yaki ko éclaircir. Donc na tia yango na pesi yango forme et na lingi yango na lingi kwanga nanga. Après nazui papier aluminium nanga na seso olingi chasse olingi makasa osaleli makasa. Voilà awa na lingi na tokisa kwanga nanga na che kwanga nanga na nzungu ndenge bomoni ezaka ebimeka 3 kwanga ndenge na lobaki ke méthode oyo bandeko nanga soki osaleli mixeur ko s'attendre te ke ozwa kwanga ebele ebimisaka kwanga muke au moins ke otiki yango elemba yango moko. Voilà na tokisa ki mai nanga e na ekocha bikola kwanga nanga na che yango na moto na tiki yango pendant 20 minutes. Donc soko za na kwanga ebele
okotika ngo pe mulai mais kwanga so eza muke okowumela te. Voilà résultat ya kwanga na biso yango yo. Espérons que tout le monde va comprendre un éclaircissement oyo na yeli bino awa. Je crois bien beaucoup comprendre. Donc bozala toujours wana ba vidéo mususu ezoya ya ba kwanga ya modèle mususu pona na ndenge boye ba pe soki ozana kimpuka te comment soki osombi kimpuka na yo comment okoki kosala po obimisa kwanga na yo ya bien. Pona lelo bandeko to suki awa bolimbisi ba voisin bazo sala mwa musala tokutana na mbala ya sima. Bye.